Shalom, shalom, bande konanga, tozo continuer toujours na émission na biso, na Luc, na partage na biso, na Luc chapitre 3, tozo kita totanga ki verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, totangi pe 7, totangi ba verset belé, ndenge Bible ezoloba na biso awa. Sikoyo, bande konanga ito landi vraiment, po oyo ezali partage ofungoli Bible na honnête na Luc chapitre 3 obandi ko méditer après toye na yo ana partage moi moke o tozui toyebi déjà histoire totangaki ya histoire à Jean-Baptiste pourquoi yaki na mokili na ndenge asalaki misala na Yesu Masia pona koya na Yesu Masia Nzambe atindaki Jean-Baptiste aya ko préparer arriver à Yesu Masia donc a préparaki bato na baptême na repentance awa tozolobela la repentance na kobatisama tolobaki na partage oyo elandi tomoni bato ebele na église baza kochanger te mpona nini mutu ta mosusu akoya na église boye yo okoyebisa ye nanu te pourkui ozoyamba Yesu Masia okoyebisa ye nanu te pourkui Yesu Masia aza nani mbala moko olekisi ye na délivrance mbala moko olekisi ye na makambo ebelebele yango tozomona bana na Nzambe baza mpenza stable te pona nini bazo kozwa baza ko préparer bango te arrivé à Yesu Masia na bomo ya moto il faut moto wana azala préparer il faut moto wana yeba Yesu Masia aza nani ndi yango ni misala to mona ki Jean-Baptiste asalaki ayebisaki ba peuple na Israël Masia aza koya Masia elingi kolobaki le libérateur aza koya po alongola bino na pasi po alongola bino na minyoko yango totangaki prophète Isaïe alobaki na verset 5 ke tango Yesu Masia koya ba montagne nyonso ekozala ekotombe donc ba montagne nyonso etelemela yo na vie maladie souci oboyo balaka te obotaka te ozwaka mosala te nyonso to wana Yesu amemaki yango sur la croix donc soki tozoba na l'église tozomona peuple de Dieu stable te lelo ake panganga o lobi ake o bazoloba prophète moko na benga na téléphone o nini pona peuple de Dieu ezoya na église mais ezoyeba te ke Yesu Masia azali nani Yesu Masia azali nani Yesu Masia ayaki pona nini Yesu Masia rôle na ye ezali nini na bomo na biso ba pasteur évangéliste il faut bolakisa bato ke Yesu Masia pourquoi ayaki na bomo ya moto Yesu Masia pourquoi ayaki na bomo ya moto Yesu Masia ayaki na bomo na moto po moto akangolama Yesu Masia ayaki na bomo na yo pona maladie oyo belaka esilaka te ozwa guérison Yesu Masia ayaki na bomo na yo pona musala oyo luka kaka ozwaka te ozwa musala Yesu Masia ayaki ko accombler yo na ba bénédiction nyonso spirituelle na même terrestre Yesu Masia ayaki kopesa yo ndeko nanga komitungisa makate problème na yo ezali kaka la repentance yango Jean-Baptiste ayebisaki bango Yes, Bible eza ko Nzambe azali 3 fois saint. E bonga misami na moto aza ko pousa na pembe na Nzambe. Ayeba eke Nzambe azali mbala misatu mosantu. Yango tozomwana na église na biso fo botalisa nanu bato lisumu. Message ya tango ezali mutu fo ayeba ko banga Nzambe. Oyebisa mutu ke frère ma sœur, ondimi Yesu Masia. Yesu wana azali mbala misatu mosantu ebongisami na yo opetolama ebongisami na yo tika ekobolo kuta kofinga koyiba koyina ebongisami na yo nyonso to wana otika ngopo ozwa lobiko soki bobandi koteya na lolenge wana mutu akoyeba ke donc soki na yambi Yesu Masia ngana kopeshe lisusu te soki na yambi Yesu Masia ifo natika misala nyonso ya mabe na salaki yango biso toza komona bato bazwa na église boteye liloba Nzambe azalaki moyibi ata Nzambe ata Bible ezoloba ke boya lolenge bozali te mutu akoya lolenge azali kaka ndenge bakutaki yo na misala na yo Yesu Masia akutaki Matthieu azalaki mofutisi mpako azwaki ye kaka bongo me Matthieu atikalaki le même te yango na Bible seba mutu moko te akutana na Nzambe atikala kaka la même personne mutu nyonso akutana na Yesu Masia bomo ina ye changeaka Paul akutanaki na Yesu Masia abandaki lisusu koboma basali na Nzambe te Paul akutanaki na véritable Dieu yango wana bandeko na ngai yaka lolenge ozali me obongwama yango wana soki Jean-Baptiste ateyaki na koya ya mwana na moto ateyaki
repentance na baptême et bongo tango yesu azoko ya na jugement ba pasteur ba évangéliste ba choriste ba chantre o ba intercesseur ba archbishop bote ya bato lisumu yango peuple de Dieu ezali stable te ezali kaka koyenga yenga yesu masia aza na maona motema parce que ba brebis na ye baza perdi ya ki déjà koluka bango a confier bino lokola yebisaki Pierre pe me brebis bino bozali kosimba brebis ya nzambe me bino moko boza kokanga bango nzela bolakisa bango lisumu pasteur azoboya koteya lisumu mpo bato bakokima bato oyo bazali peuple de Dieu bakoma ba peuple na ye pasteur azoboya koteya lisumu bafi balata ba mini jupe na clade na église te mpo na nini badime kokende pasteur ou soit évangéliste azoboya koteya koyiba eza mabe mpo mabonzi kotikala mokie donc boza koteya mpo na intérêt na bino boza koteya mpo na intérêt ya nzambe te lakisa motu belle voiture c'est bien bandako minene c'est bien mais lobi okokufa ozali pèlerin na mokili oyo lobi sort na yo kozala ndenge nini liboso na mokonzi nzambe tata yebisa yeke makambo nyonso oza kosala na se na moi oyo okofuta yango okosambisama botika kaka komatisa babanderole ya kote yake o nzambe alobi boye o nzambe alobi akofungola ndi yesu asasalaki na croix misala ya yesu masia na croix eza komonana te kati na bana na nzambe mpo bana na nzambe batiki na lisumu te bible eza koloba liboko na nzambe eza mokuse te mpona kopambola ni matoi na eza makasi te mpona koyoka ezali masumu na bino na bacrime na bino nde ezali kopekisa loboko na nzambe nde ezali kopekisa misala na nzambe oyo asalaki sur la croix ekokisama na bomoi na yo na nga ma soeur mon frère na Luc chapitre 3 verset 8 tomoni Luc chapitre 3 verset 8 awa tomoni tangu na seti alobi na bango libota na nyoka nani atindi bino bokima kanda na nzambe alobi produisez donc de fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. alobi na bango libota na nyoka nani atindi bino bokima kanda na nzambe mais boproduire bafruit oyo ezali digne de la repentance awa tozomona seti na witi pourquoi bengi bango libota na nyoka ezali na bapaster mosusu bookende kosambela ou soit pasteur te me basali na bana na nzambe mosusu bazoya na église bomeka koyoka bamosusu bazoya na baprofesi ya lokuta wana ezali balibota na nyoka ezali koya mpo baséduire bana na nzambe bana na nzambe boyoka bango te bible eza koba bokoyeba bango na misala na bango bakoki koproduire fruit ya repentance te okomona sere na frère asambelaka makasi me abongwanaka te atikalaka toujours parce que balobi produisez-vous na 8 le fruit digne de la repentance bango repentance eza na bomoi na bango te keba moto oyo otiaka pembeni na yo keba baprofesi na bandoto na yo oyo okendaka koyebisa bato bazoteya kaka bandoki bazoteya kaka bablocage bazoteya bafreinage bongo misala ya yesu masia sur la croix bateya bino kolongwa na péché mpo misala na yesu masia emonisama na bomoi na yo. Shalom shalom ma soeur mon frère tozo kokontinue na partage 3 makambo ezali motuya Luc 3 méditer okomona Luc 3 kitati tokoma na ba chapitre 7 na 8 okomona ndenge misala na Yesu Masia pourquoi esalaka te pourquoi yokangamaka na malade pe na ba souffrance wana amen. Nzambe apambola yo moto yoki prédication ya lelo to partage ya lelo nzambe apambola yo makasi